c'est na balandi nyonso ya boso na politique officielle sur terrain et sengozaka biso ekoyeba ete boza ebele de partout dans le monde bozolanda biso po topesa bino bainformation oyo eza vraiment fiable esengo eza yanga ya koyeba ete boza vraiment branché. Lelo tokiti awa toza awa na Kitambo magasin tozotala bongo problématique ya embouteillage oyo eza kobattre plein na ville province ya Kinshasa. Tokotuna bongo bakongomani bameka kopesa biso pe bavi na bango. Est-ce que le gouvernement ezomona makambo manso mazoleka na ville ya Kinshasa, qu'est-ce qu'il faut faire? Ceux qui tokoki kopesa moi maboko na ngambo gouvernement bakoki kosala nini pour que ba désengorger situation ya embouteillage oyo ezali na ville ya Kinshasa mikolo toza bongo na Kitambo magasin. Je rappelle tokotuna ba chauffeur tokotuna ba congolais ba yebisa biso ceux qui ont mauvais stationnement, ceux qui ont mauvais état ya ba route secondaire, ceux qui ont nini réellement. Restez branchés, tozoya nabino boso na politique sur terrain na sima caméra. Nazana Fiston Fazili, à tout de suite. Embouteillage, c'est un facteur ébélé. Où ils ont causé embouteillage. Et les bossons nous, oponanga, ils ont une incompréhension des chauffeurs. Ils ont parmi les facteurs où ils ont causé l'embouteillage. Il y a mis balais, ils ont promis à tracasser, roulage, ce qui a kangio, au lebo déplacé, il y a place on a linkaka, abandon déranger, ko tabasser tout qu'on sort là. Nous sommes les facteurs. Même sous pesa, la multiplicité, il y a cortège. Au moins un cortège, capitaine na cortège, aébo deuxième bande. Mususu kuna soki na na cortège deuxième bande, bloc on a payé so créer bambouteillage makasi. To aussi rappelle na continent biso, basa c'est la biso ba route secondaire. Pour so ba route secondaire ezaki nango, mutu akoli zwanzela ne mususu po akomati na destination. Mais loka biso ne zo confiné na nzela moko kaka, yango zomona ke chef akoyawa asali deuxième bande po akoma mbamoko na musala. Biso pe bato moto na part na biso to tika te po to za to koma donc so ba sali ba route secondaire et kosunga biso makasi pona ba embouteillage peut diminuer. Mais à part ça ba éduquer pe ba policier routier ba éduquer bango pona makamba ba tracasserie. Embouteillage eza surtout pona mitukeze belé ba ngeze belé mais banzele zati. Banzele zate yango wana moni donc souffrir na embouteillage makasi voire même biso ba monta er moko pe tozo si la maele nzele zate ya koleka donc ba route secondaire zate ba o ezalaki okota a obimi et communion surtout mabulu donc moya ya koleka vraiment zate na osenga na ba konzi ba meka otala surtout banzela ba route secondaire o eza vraiment que no roza la facilité ba mitu ba misu ekota boye ba bongisa yango pour permettre ba embouteillage de diminuer. C'est d'abord l'incivisme routier. Aux hommes causes, hein? Aux hommes causes. Tant yozo leka, il faut donc bakanga zela batu susu baleka nanu te. Pour yozo il faut leka. De l'autre côté, muto azana. Nke pa muto mokolo azana. Aussi longtemps que tozana tozo banana makam ndenge zela esenga. Po zela za appel na ba code nango. Tu vois? Oyebi kete na nzela nde naza boye nazanga moko te na sima nanga bato bazali liboso pe bato bazali
So na telemi par conséquence oh boye na boye nini moi pan moi nini na créé embouteillage. Après zélé zaka moko. Ba route secondaire à mike ke de l'autre côté ko za ta eza bouché. Toko tata to doso. Non, biso to zaka na nzela moko. Vika ya makambo embouteillage. Na mona koto so koto e indi wana kiti victoire. Ce que indi na victoire na za limité. Donc c'est comme ça mais c'est pareil. C'est pareil. Au moins nous sommes dans l'état de droit. L'état de droit est ligne pour le bamoutonio so azaraka assez amibeko. Tant que vous êtes en cortège, il y a qu'il faut que ça va deuxième na ba troisième bande pour yoza mokonzi. Bon yoza mokonzi biso siko toza ba petit peuple toza ba konzité. Yebisa nga siko tosani. Pour yoza mokonzi oza pressé il faut commandant. Ngape na tikipe batanga pe bazana ndako na mwasi pe na bana bazana ndako. Il faut na le pe là koto alors yo kalenzela. Oko boye banini babengi oza okangami. Imagine toi na ba moto ezokangama na embouteillage. Bato moto bakangami. Bato makolo bakangami. Nzela onguma omoni toza 12 heures juste. Kuna komeka kutu te. Donc j'en ai marre nazo ba kokende otika ta bakilia kuna. Vika ya embouteillage. Je remets bobo komi quelque part bosoki na bino. Ata so boye kayene autant prix boye kayene na bino kitoko bosoli kitoko. Boko makona boye un moment ay bokangami. Qu'est-ce que tu dois faire? Il y a ça pressé, soit il faut quitter. Azo moto mosusu, ngamba embouteillage kuna. Après ce monde yo fozonga. Donc c'est pareil. Il faut bien biso tozonga pena na nzela. Toy ba ndenge batambola na nzela. Tolonga nanu ki mentalité moko ya ki maître kaka ya ki soda. Toza lisusu donc sozo mona moi intention moko oyo batu ya moto bazo appliquer d'abord. C'est vie ya bato tozokutana bango na nzela. Zoma okutana mutu moko boye ngana sina kangami nanga moyo kotinga na lembi nanga ba fatigue banzala koto yo monsieur tanzo elanga siko ba yo monsieur wana izwa mrenga pe ya mona alongwa izala ka bongo na nzela sinon désolé ba koto il faut ba ke biso solution ba konzi bavanda mingi koto bango moko ba konzi wana nazo senga bino ba konzi boye ba pe bato moto pe baza pe ba responsable bato moto to bazaka ba voyou te. Bazaka ba voyou te, toza pe ba responsable ko pesate, tozo la fachi abimisa makambo, to sala pe makambo. Mais entre-temps, tant tozo la fachi, to revendre na ndako te, tozo fitela banda kwa bato, on a des familles, on a des trucs à faire quoi. Alors tozo tourner pe entre-temps tozo la makambo. Embouteillage yo salama, eza pona couvre-feu. Couvre-feu wana ezo créer embouteillage moko impossible. Moni soki moni toza boy okomona moi embouteillage eza tete hein tokomaka à partir ba 15h 16h okomona mutu tokomi pressé awela zonga na ndako siko tant embouteillage o créer ya makasi o bata moto ba créer embouteillage biso créer embouteillage te mama biso mituka so nde kangami nde biso pe tosalili to kangami mais biso so botike biso tanzela mukie toleka na biso facilement. Mais bango ba créer embouteillage ndenge na bango papa ba couvre-feu na bango et comme yo bata moto nyoso wana eza pe kaka yango pe to créer embouteillage na biso ville Kinshasa na capitale mais des grands mabulu ezawa eleki na nombre personne to na kata capitale mabulu ezawa ata na moto ekoleka te so matika ata awa na nguma o mona pena ke libulu moko eza wana pe na yemoko nani son excellence Jatini Ngobila azo sotango yebisa sokona na kundango biso tosengi na gouvernement tozolo baka ba yoka soke bimi ba sala tosengi na bango eloko liboso ba sala ba bonsana ba nzela po so bonsi nzela te moi ezate po so de mouton mututa mata likolo te to kitaka na se donc biso ba de moto to mata na likolo te to kitaka na se ba bonsa ba nzela ezala kimia po to leka mama to baye po eza mboka na ngana lingango mingi ba bonsela mboka na ngana ke États-Unis te na ke Washington PT o tozomona na nzela problème ya embouteillage ezaka ke problème ya nzela te o bazolo baka on nzela boye banzela eza te tu eza na mentalité ya biso nano surtout ba chauffeur to osalela nzela tu vois tozo créer ba embouteillage biso moko na façon nini bato parfois bato ba personnel VIP bazolo bato ba autorité tant bazoya bazwi le bango ça cynique tant bazwi ça cynique wana
directement bato nyonso bakomi kolanda bazolanda ntango bango babimi sikoyo bao balandaki nyonso wana moye babimeza te omona kuna bangambo bandi koya bazoya bo bazokutana na embouteillage. Deuxièmement bachauffeur surtout ya basplitter yas na baketch balingi omoni so bango ka nzela ekangami moke babimi deja na sens unique babandi deja kolanda sens unique ntango bazoya wana classe mutuka mosusu ye moye balekana eza te donc babloke omona boye baye tous les sens donc bazokanga nzela yango nde ozala na bavite ya embouteillage parce que biso neti tobulaka na biso na moto biso tozwaka na biso ka mwa ligne ya moke totambola biso en tout cas kolobaki non bamoteur bacréer baembouteillage c'est vraiment difficile à moins que ntango bango deya bacréer bamoteur bazoya sikoyo mpo baluka moye baleka bazokoka te nde yango omonaka peut-être bamoteur baza ebele bamoto eza ebele tu moye baleka eza te en tout cas eza mentalité ya biso bachauffeur nde tozocréer baembouteillage mikolo de façon impossible. En tout cas, ça serait mieux qu'on puisse mettre des règlements routiers pour en sorte que non, Makambouanzela Oyo. Tu vois, ce qui va c'est bon, la pénition moro est exemplaire, surtout dans les chauffeurs Nio Sotozo Boula. En tout cas, Moutakobanga, les gens auront peur que non, na soit ça signé que ce qui est comme Indelinga. Bakokanga ou soit bakosalanga ou soit bakokrever tous les quatre pneus ou soit bakokanga sali cachot tu vois il faut qu'il y ait une peine ouais ko sala keno batu babanga batambola na mulongo parce que si toza na mulongo malgré mutu ke ko bandata ko tandana ti peine ya embouteillage ezala ngote meto ko avancer quand même de la façon moko ya bien. Moi ça m'a résalté. Maman la embouteillage dans ce moment nzela fonga miseke ba yebika gouverneur bango leka pour continuer na leka ba fraption nzela après quelques minutes embouteillage sur ezongi ozomona bango basa musani tala bango na ngambo mona bango mokoti musa ba osala ezate okanga ba na moto fonction ezate eloko moko te maman la embouteillage donc eloko moko te ya 2 heures ngota biso yango bana misatu na ndako obule olia omela whisky to sani ndeko na bokuna esila tende tena ba konzi boye yo biyo mokwa to kana misala ya ngana chauffeur ande kunanga masala ngayo amelize masala pe chauffeur ande kunanga misala nde ya so misala eza nzamba osunga to sa pe kimia pour la sala mutachi ala magasin se ngande ba roulage ba miyibi place ezate ke akaya mutachi po akanga camion akaya mutachi po atika baninga baleka yo bikande esalaka ande kunanga a part ça wana elo mabeza te à part ça qui me zalim zalaka oko panda pona ba roulage ba ebele na tarmac bazo mbuyende ba chauffeur ko menacer ba chauffeur au lieu panda embouteillage rien bango ko menacer ba chauffeur so pied 5 te akanyo biso ba chauffeur to station mabete bango nde bazo salaka omona pagayo ozomona ba embouteillage ata toke na rond point na robot omona ke bango nde bazo créer ya ko lexa moto apesa ke 500 biso lokwa tobulaka topesa bango te alexo to linga tsona wana ngape no linga na sa fausse manœuvre ka wana na débrouiller moyen na luka na ketika bato ba na katsa mutuka ndelo reso créer ka embouteillage makasi yango il faut que la biso ba gens oyo nde ba pepe bazala liboso souhaite obi ba pepe mo général kanyama musali ande ça ma bien
pepa oya ana posa 500 mutu te 200 mutu te ana posa ata la peta mutu te nite ya ana posa mituka nde nzela nde ezala polele bato baleka musala to anomona bapepe bandosela biso so nasali mabe eza logique pepa okanga nganga mono yebaka ete nasali mabe nasali fausse manœuvre nakangami epa pepe nayebi ke nakangami na faute moko nasali roulage a menacé na salé le côté le compteur to komo la ne vola na kepe na tout ine ba maman mon ba oteka teka mipanziana bu na comme na double ngambo mikolo yo bamboutage za makasi par rapport à ma couvre-feu so ba meki olongola biso na couvre-feu wana eko et debiso pona nini po des fois ba tout souvent banda robima 4h pour ki mo bamboutage ba kela misala na biso so ba chauffeur net ngala banda obima la mona bimi 4h ba 10h na koti nanga de les après-midi na bimi 21h 22h na koti nanga même mukolo na biso to ndobi makate na bato ndobi makate ba ki misala ba ya ba bureau to ko biso nso esika moko 6h donc 6h on est commis tout connait so bima sina ba na classe ndo zo mona izo sala penza dégâts na nzela donc mbouteille zo za la makasi nzela za mala mutu nzela za ko beba donc il faut d'être ba vinette to zo somba il faut normalement ba bongisa so ba nzela si tu nzela na biso ya nguma ah baby ba ya ga ba bambi ba ke jamais ba bongisa nzela ba ya ga ko bamba parce que toboki ba ya ba bambi normalement il faut ba bongisa ngo ba tia makadama sika ba faire grandir nzela na biso si tu ya nguma oh de kitambo ti peine za mukie makasi za ka deban normalement il faut za 4 ban pour faciliter ba tout pona ya mbouteille et diminuer mukie le mauvais stationnement pe eza nango mais o makasi za mingi za nzela na couvre-feu nezo kozi mbouteille c'est dans ta makasi bon na sengi autorité na biso no ba yokela biso no ba longola biso no couvre-feu na wana couvre-feu na banzela ba mekola biso banzela ba fungola nzela parce bato bakata ba yiba ba fungola nzela ko mapenza nzela ezengo ndenge ezala ka liboso. Bolandi ba intervention ya ba chauffeur ba lekinzela pe ba tunyo so ba lekana ba route oyo tozaki awa précisément na magasin ba pesi exemple ya route ya nguma nzela nguma eza vraiment na état malamu te ko ba énumérer ba msusu ba lobi ba longola couvre-feu peut-être ko longola pe ko désengorger makambo embouteillage na ville ya Kinshasa état de lieu ya banzela ba sengi na bakondi ba meka ko bongisa bango ba route secondaire et ko eleka ko sala ete soki nzela msusu za okanga baleka ko zwa ba route secondaire wana pona kokoma na destination natondi botondi na bino nyonso bolandi biso mokomo lelo merci bongo na Fiston Fazili oza na sima caméra merci Nandi Mobala ya coordonner mosam ko lelo ngana bino tokutani bongo mbala sima au revoir.